Une pour les meilleurs. Nico Business Corp number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numero 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain. Voilà, pas de panique. Tindika TV avec Papi Kamwasi, équipe Mobilali complète, donc costaud. Na côté à régie déjà, régie finale, puis na caméra, donc Mike Luzoladio, et Masole Bandi, la mère Mende Nabino Aye. Pour réclamer pour le bic que vous les caté, Nicolo, pourquoi non? Télévision est mystique, télévision est mbili aminu mibale télé ozumona ematisaka télé pe ekitisaka donc soki bakama koloba ezate balekana télé te pona isenga koloba parce que toyebi TV to bandi TV banda kala hein to ba to sikate to ba journaliste internet cité hein donc to continuer l'internet ko compte mais to ultima na ba chaîne en clair donc on a formé depuis télé kin malibu na sana ba radio na sana télé to yesko internet donc toyebi télévision ezanini voilà so boni menda leki c'est que makambo ezali so mona lekite c'est que ma campagne aggrave ezati to bana masolo ya la police to bana ki masolo ba policier ya Beni ndenge basala ki mobulu pona makambo ba solde na bango et bali ko se répéter après Beni to komi na côté ya bandu na Chikapa ba policier ba dali nouvelle unité outi na Kitona na Baki donc base de Kitona ba ye na Chikapa Babeti Massassi, va te réclamer ceux qui va solde ceux qui n'ont. Mais dans le bar toujours, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. À mon avis. Botala qui image dans l'extrait la fois dernière, il y a un policier, commandant, il y a Souciat, ou Baboumaki, Ndeko Chichi, président Bawa Yamatete. Parce que c'est crime, Bakimaki, et Bakangaki Nani, commandant, et condamné. Babisa Kenini, Boyoka Guinée, ministère public à Naikoloba. Mandenge bazusi balobaki que yonde commanda comment ba soda ba désobéir na ba loi na yo na ba ordre na yo ba bomi mutu na kata société c'est que yo commanda vous a inutile donc ba masumu na ba yo pour futa ngo comment ba policier ba beta masasi na Chikapa c'est comme si ba ba commandante et puis ba lobi que nouvelle unité dit ba papa ba sali ba mvule belebe na kanko kolwana ba pasi. Pour que tu aies comment babasoda bazala na kampo ko bomona ba osala mobulu te nouvelle unité que ça la mobulu ils ont la sens te ils ont la compétence na nga penza te ya ko condamner to pe ko ba to dénoncer car na parce que ba policier okeba na manipulation ba policier bozala mayele beaucoup regretter ndenge Tshisekedi le père alobaki ke ba français bien ba belge beaucoup regretter beaucoup kengela Congo na fenêtre nous la Congo ira se développer bien bosate depuis c'est ba policier ba pressé oyo 17 ans au pouvoir avec Ndeko Kabila pour revendiquer quitter et puis on banga nini makofi pour daki mbila mais fachi pas ayu matin na rappeler bino kaka fachi dali combattant ba combattre Mobutu Kabila awa na Kinshasa sans armes
bon bataki armé mais bataki na armé te faut ko banga mutu ya ndenge wana donc aza n'importe qui te taka yo na ba armé mutu azo signer yo na armé te mais bato bazoki ba armé contre Mobutu bato bazoki ba armé contre musée awa de Jean-Pierre Bemba console tout basoki wapi MP4 basoki na nzela mais mutu oyo a signé Kabila sans armes na maboko pamba mais yeye wana comme président de la République mais aza pe civilité parce que comme déjà commandant suprême il y a force armée congolaise aza pe commandant suprême il y a la police donc bozo tomboka pour un salaire te bozo tomboka contre ye donc ba policier biso bandeko na bino ceux qui comportement doit continuer n'a évité ils ont rendu ni côté de la policier mais certainement il y aura des sanctions par rapport au comportement na bendi matoi o ba vous la presser ba ko kengela ko tala bandeko ba soldats ba dozo mbongo salaire bien prime bien na fenêtre 17 ans ce que au débat qu'on enduré je crois une année tous 6 mois ils ont mingité pour ndi ba supporter parce que le président de la République a un projet bien pour la bataille. Et surtout, à mon avis, en commençant par la police, na FRDC, parce que bango badaba to ba pesa makila na bango pona mboka bandima ko kufa pona mboka o. Conseil kana ko pesa bino bo continuer te loi na bino ezali bo yebinenge ne ba pesa pénition na ba soda justice na bino ezali et on landela pe cas par cas mais bo ke bana manipulation na yebi ke soda nga bana na botami na mweska soda silika par na pillage na moneka na pillage yaki pour ba piller ba silika ite ba piller ka ba suba musu ba kena na ndako ba télé ba carton ba Thomson soda même na ndako 15 cartons congélateur ezate batandi makayabu eta ba biloko nyonso ba kota ba soda ba zwaki ba tsaki na ba ndako na bango après quelque temps to moni ba bone ko teka congélateur ventilateur télé soda zongi ngazala donc bosala ngele tous l'intérêt général de se retrouver. Merci beaucoup. On a conseil na pesi ba policier beaucoup de manipulation. Dans l'équipe, vous avez une sanction contre Nanga, Ninaku, consort. Ils allaient liés à la corruption, mais ça n'a rien à voir avec le chef de l'État, rien à voir avec l'élection au Mozambique. Selon l'analyse Nassali, va sanctionner Nanga pourquoi? Comment bateau va être sanctionné par le peuple? Candidat na bango azuité, mais pas que ça va député belé, pas la majorité dans le parlement. Est-ce que c'est flou en principe, majorité dans le parlement, ils ont qui cache Fabi Misango donc INC na UDPS parce que bango monsieur chef de l'État certainement bateau bandimé qui bango bateau bandimé qu'on ça voir pas président na bango il faut pas voter par député na bango. En principe, c'est ça. Mais comment le président, le candidat à la présidentielle, a sanctionné, a azuité, le député qui est belé. Voilà ce que la sanction est bimé. Je crois que c'est un éclaircissement à côté. Un peu mentionné, on se dit, moi, il est belé. Donc, pour comprendre les blocs, mais je crois que c'est un éclaircissement à côté. La sanction, ça n'a rien à voir avec le Konzamboka. Ils allaient passer ben Nanga Matoi, parce que Nanga a favorisé FCC côté à la majorité parlementaire. En principe, il faut ça la bonté parce que tant qu'on va sanctionner le candidat na bango, il faut pas sanctionner les députés na bango. Comment le même peuple a beau y a candidat na la présidentielle, a qui est député na bino. Pas de sens. Et bomoni ba sanction na quoi. Voilà. Bonne nouvelle, on a pas na bino ba poser na mikili, kwenda futuka donc déjà ba si nous avons bien pour na mboka retour ya régulier Bruxelles Airlines donc 7 jours sur 7 pour na futuka masolo carré côté pour na daka information na pesi bino na la informer bino boy constat na sali oh la mère mende na bino zoloba dengi mayar montana botalanga na Suède Isabelle Moulono botalanga na Belgique bino to bolinga tindika botalanga partout na monde président Nico donc Nico business ya botalanga na Dubaï donc ko ravitailler mais mitu kwa ya sika ezokita bomona kaina ba sport publicitaire na biso c'est notre partenaire moboni komoyo la prière bosali pour Félix Tshisekedi Tshilombo son excellence ma président merci et yokani
nzamba yoki yango prière bokosala ya mibale ezali mpo na sécurité na ye tolobaki mais eza nango inquiétant te yani prière ya misato bosala mpo na comportement. Je vous dis tokomi na kindoki na Congo, kindoki ekomi na Congo ndenge nayebisaki bino ke tala bato ya mokili bazondima crucifier les, donc c'est-à-dire Barabbas abika un kuluna akata bato machette, mais peuple azosepela ke Jésus a dans la crucifié mais batika na bango na kuluna. Voilà l'image actuelle du Congo. Tokomi na mutema mabe, tokomi na ene moko okondima te. Teka na olamungi na tongo pesi mutu mbote mama boni santé za bien yoka réponse yoki nazobela yoka ba réponse comme na Congo na matilo na taxi bis mbongo mama mbongo zo mwana te azo répondre recevoir okasi na bombi yango wapi na bombi yango bo comprendre na partie intima tangi makomo plan na ya lingala madon na taxi bis tokena ba mama na bana mike toyoki chair de poule. Est-ce que vous comprendre comment ba Congolais se comporter? Yoka ba réponse. Donc ba comme un niveau d'incompréhension na un moko okondimati. Écoutez, depuis tous en abino abasi mo boneki mo kolonini chef de l'état a sali voyage ils à la Mobutu, ils à la Kabila Musée, ils à la Kabila Joseph. Boyoki ba ke mission parce que simon na kisa l'état. Mais mo talobela rangote. Mais chef de l'État, c'est la première tournée africaine. Avec une centaine de $1000, 167 000 $, à la caisse à l'État. Dans la place, tu vas applaudir. C'est encourageant parce que le président le faisait. Tant que vous avez le pouvoir. On va applaudir parce que voilà bon exemple. Maintenant, on marcher sur le pas. Le président, fait président Kasavubu. Vous voyez, ça. Azongi simbongo bayebisa biso sikoyo akeneki na combien azwaki combien pour azongi combien. Donc vous voulez auditer le chef de l'État. Est-ce que ça a un sens? Bon moni ba congolais niveau ba komi na to komi donc plus que des sorciers. Donc on sala malam mabe on sala mabe mutu force la nini boyebisa nga mutu ko force la nini. Donc tu dois risquer de foutre des soldats bobo yango ba pesi ba prix bobo yango mais finalement tu vous en ndenge. Donc nous avons même attend Jésus Christ quoi qui tina mvoela awa na Congo, il aura du mal à diriger Congo. Il aura du mal. Confiance les alliés sous terre. Donc tala ka mutazi mbongo azongi na caisse à l'état ba boy. Ba lobi non. Allez bisabiso akeneki na komé donc chef de l'État allez kanateba na bon. Bomba mabe bapesaki ngai $200 000 tango nakoba na aéroport nasomaki nguba naliaki ya 100 francs tango napusani nake komona bazoteka shingom bo munoko esalaki mwa bololo nasomi shingom bon tango napusani namona restaurant moko boye nake na lenda kala do bolingi chef de temps napesaki ba détail wana mais nasomi vous êtes malade donc nafingi bino bo excusenga botraka niveau mboka ekomi mokonzi mboka ke kotala libulu awa oyo nzele katani awa na national numéro 1 na zappe arrêt zappe nolo ya kan Badiading mosa chef de l'état ki liboso mokonzi mboka na sima comme problème on est battu na Facebook battu photo battu rouge moteur moi ça botala moi ça mokonzi pressé yeli liboso mo na sima. Tango Kabila banako tama mama Olive na sima yeli boso. Botala soda, ebi folera mwasi te. Atiki mwasi na sima, a considérer ka yete. Tala yeko na liboso. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc chef de l'État za mwasa cheba parachute suka na likolo na ye, bien mimi na mutune to membaka bana awa na mapeka. Pour mona ke mais non, to komi trop loin. Na ebi suka ba nzala oyo, mutu komi sibiso na ba niveau yo. To ndenge nini? To ebi est-ce que mutu force la nini pour convaincre les bateaux? Tokeneki na zappe ngana yaki mwa retard na komi bo mokonzi sa kendeki mwa appel yaki na mwa retard na ki dispoté na moment wana mais na kena interview pe batu na tuni batu ndenge ni bamona ki présence chef de l'État intervention da rapide parce que chef de l'État na makambo ya tikotak uchi achemba la moko et surtout alobi na gouvernement ils ont yandali gouvernement avec esclave en commençant par lui-même premier esclave ya mboka
c'est-à-dire on a esclave il y a peuple c'est-à-dire gouvernement il y a esclave pour le peuple à bénéficier parce que le peuple a souffert trop c'est trop aujourd'hui on a mboka ni ba soda on a bis ngamu kana zimo ko nazika courage courage kataka la mère mende na bino nazika courage peme pena matina bis na victoire bande ko mbote na biso na peme kita peme ka ofela kala capitaine di peme kita peme ba mo kiti bino pe ba konza ko parce ki mo condition ba bis abia nazika courage parce que mo konza mboka zo traiter dossier na bango ba soda nyonso ba baisser de guerre ba prise en charge na bango ils ont déjà assuré ba do préparer dossier mais attendez nyonso bakobongisa ngo ekosila donc motema mabe komi na Congo nayebi te donc na rappele bilo lisusu ata Yesu Kristo mwana ya David ko ata akiti awa na mvuela na mandefu ekoli il aura du mal ya kodiriger Congo mitu ya bato ese baby bakelo chef de l'état nan bamona te bana babotama chef de l'état va na ndako ya 3 chambres salon boyebisanga ndako chef de l'état ezaka palais officiel lokola ya Obama Trump aza kuna actuellement babenga ngo balocataire Maison Blanche ya biso ezaka wapi eza te est-ce que boyebi yango mwana nzambe kutu Yesu Kristo ye moko roi le roi des rois abotamaki wapi asimiliaki na ndako bameme en tout cas mokili oyo ebebi le président aura aussi du mal à diriger ces pays. Il faut peut-être temps, il doit palper changement, moko makasi, ne ba ko comprendre. C'est facile. Te ba to basi ba mais ko ça me la pona mito ba congolais, mito e baby. Mito e baby. Pour nous convaincre ba comme il passe. Nan to mona te ba si photo ba kangi ba talanda chef de l'état ya République démocratique du Congo. Azova na ndako 3 chambres salon. Ngana episo eza bongo. Nana komi kunati et bango basi bamona kiango déjà 3 chambres de salon cuisine et tika bana baka salle de bain pesate dans ki koso na sima iloko tika bana baka yango wana alors que sur la cantine non c'est triste hein mboke baby boyebi ke GLM sika nazo kana sima tango mobutu akei anofa na mongalema ndaku yango wana ki pona chef de l'état yango wana mais ndako wana ebeba ba pia yango ko réflexionner ndako wana na ba style wana isa il faut qu'il y ait des millions mais na tant autres on a un problème belé anzala chef de l'état bito tika ndako wana bo réflexionner ngo besa ba millions pour ngana ki nous vanda kuna même so sala ki yango banga baloba bomoni muluba orgueil kutu kabila bana na ndako wana te bani bapesa ba millions abana ko rêver pouvoir tala ba bapesa ba millions batona na nzala masamwe mati paka no tonga wake baba ngusele ndako wana ki nofara na mwasi naye il s'est dit botika ba osala ngo malembe na vanda na ndako muke litamba bongisa malembe souci na ngedali peuple non nan to mona te président modèle nini ndako 3 chambres salon cuisine salle de bain zate c'est triste musée avant la kiwapi na parlé de marbre yedaki yaye ayete yandele bobi masolo na il semble que l'état récupère ngo mais bon comprendre moi nuance wana c'est ce que yedaki yandele c'est un banquier tu as na banque so kaso ki crédit na yesu ki ndenge nini mais ko yoki ba information musuki ya ba récupérer ngo ko masuki ya l'état so ki ndenge nini mais to ça ba investigation après parce que investigation c'est un cher hein c'est un sacrifice tout ça mais tout comme ça investigation parce que réellement ils ont kanda kwa ndele to et comment ya l'état bakanga zelati bakangi kuna donc na pour que mo lekezati faut dévier parce que venir des okapi wana bakanga ba bloquer parce qu'il y a wana yero devant la peine sima nae donc yero d'appel atiki biso to belango na suka ya émission voilà. Félix, comment dirais-je, Joseph Kabila Kabange, a comme chef de l'État. Avant Nagiwa, na GLM. Est-ce que GLM est aillé? Est-ce que c'est à l'État? C'est l'information, GLM est un groupe Lito Moboti. Bon, ce qui est pour la bruit, on va dans chantier, on va travailler, donc, pour comprendre. Donc, GLM est un groupe
Lito Moboti. Et ça ndaku ya l'état te. Ndaku ya l'état zaka ndaku moko jusque là au premier ministre Vanda Kachibala. Parce que bolingaki Félix Tshisekedi tu le monsieur l'extérieur de Kachibala. Aki no vanda ndaka premier ministre. Mais non. Soka mereka ko tulingo da problème. Ah zangi ndaku akiko benga na premier ministre. Donc, d'ailleurs si bino nyonso ko sala awa na Congo mabe. Eloka malamu za susute. Donc, Musée, avant il n'a pas l'officialité. Kabila Joseph, avant il n'a pas l'officialité. Félix, avant Oya. Mais secteur est officiel. Ils sont officiels. Parcelle est officielle, ils sont à l'État. Il y avait un endroit comme putain. À préférence à la Kuna. Mais au fur et à mesure, on va budgétiser les travaux. Pas bon, ça n'a pas c'est comme Mobutu Azalaki, chef de l'État. Nyon sera vous allez élu. Place n'a pas ils ont pas d'endroit ils sont à l'État. Voilà. Quand même ce qui a été visite à chef de l'État hier dans Zapé, non loin à Camp Badiading, na commis na moins retard, na kuti mokonza kei, mais na interviewé Batu, on va sur place par rapport à la visite naie Boyoka, ningi Batu wana papesi, ba point de vue là-bas. Regardez. Ndegombote, hein? Tu as une question par rapport à Moussala, tout le monde a humilité, Moussala. Chef de l'État Outia. Alors, présence n'a pas été négligée. Allo Binin. Et Banda. Ah, ok. Dans le bousson, on est face à face. Donc, Yomoko, motivation, il y a pour ça la Moussala rapidement. Pour éviter danger na sécurité. Après le moto yaki déjà na tongo, quand le président zo ya wana sisi le récupérer le terrain. Quand aya pesi coup d'envoi ya mungu ba ko ba mapele. Ah OK. Moussala bandi. Siko bino ba professionnel ya Moussala oyo, ko sala combien de jours? Des semaines et demie aussi. Ah donc dans 14 jours, 15 jours déjà Moussala est scellé. Ah, on a grave, hein, mais dans la gravité. Ok. Ok. Merci. Chef Mbote, hein? Yozanani. Nanaza comité de travail avec 7. Oui, on a éboulement et salimaki et rosé salimia on de ça. Cause ça non nini. Bon cause ça, bon tant tous les gars awa tout monde papa moko na ngambo ya boa ki ba moelon na terrasse gauche, la terrasse droite ya boa ki kayas. Quand on voulait salimia mai et lukinzela ya moko. Parce que mai ezara kinzela okinde. Et mai ezara kinzela okinde et luki moyen et dévié a comment sauter terrasse. Tant on va sauter collecteur na c'est quoi collecteur mabele lungwe ndé collecteur et quoi des sali et rosé au boumuni wana. Est-ce que vous avez la sanctionner ou bien bon wana na kokota mingi kuna te parce que na yebitenga na yemu kuna musala na yebite l'état né nya kolanda makambo parce que biso ko tout so wana ne capital de faire aloba ki no se prendre en charge to se ba te ma muso sala tango zo ko biloko na terrasse terrasse eza pona mai ya chaussée siko muto akwaka ba biloko na kata terrasse e boucher caniveau mais lobeli eloko te atiki pe bongo pendant un bon moment so tant on voulait ça les corrections nango nde yango wana tozo mona événement et salemi arrivé à chef de l'état ça le bien ngeni oh ça fait plaisir parce que c'est la toute première fois banda azi ki boko nzilaye aye ko mona chanter pe ali boso de bandine tina ne oyo yango esali biso joie makasi OK beli ndenga yebo amoni ke entreprise moko bo songolo ezali Brexit donc tellement tozali a résolver que bana ko basala musala banda kala banda 2009 ti lelo tozali donc route principale
route numéro 1 Matadi Koma biso ne tosala ngo nzela mwanda pe biso tosala ngo donc quoi yeba que non bana wana pe basali olingo lobani na message c'est-à-dire bien dans barrière ba nyongo pe salaire ba salaire bon biso nyongo salaire ezalaka te mais ba condition belende eza rempli ah bon toza pena ba engagé te toza ba contracier soit disant mais to yebite na kati kuna neni ba teta makambo na ngo le but to lokola ba journalier temporaire ah donc on va profiter de l'occasion yo on ça fait na profiter de l'occasion on a yebisa pe chef de l'état na ta pe ministre ya travaux publics ayeba un peu kolandelaka et policier va travailler congolais c'est de ça la secteur expatrié makambo eza ebele faut ba kota secteur ba yeba nini o esengeli na bango basala est-ce que bato bato sala basala ba condition normale to basala ba condition normalité do yango wana ka tokolo OK nayebi ke kokoma ya mokonzi mboka certainement bozi motivation mais musala umi la société bon musala umi la te sauf imprévu parce que technique ezala ba caprice nango toko peta calcul que non musala ko soit biso perata ebele te peut-être mbula peut-être makambo ebele donc toko estimer que musala autant de jours mais ko ça wana pour musala nous a bien disposé pour musala. Merci beaucoup dans makambo ko baksa peut-être les camons a posé une question te c'était na makambo ko baksa que non pour la jeune congolais nyonso maboko mayele wa pesi sur nzambe to ça les langues pour la nation la biso et c'est que soutenir chef de l'état na misala alors ba ke blora ba chinois moi boye ba préférer ba japonais yo lobi non et loko ba chinois wana c'est autre parce que les loko eloko mutu abatela moi moko tango eloko esalemi chinois asali eloko asilisi faut biso de peuple congolais to batela ngo soki des gars esalemi peuple congolais nda batela ki chaussée oté soki to batela ngo tango kala to vraiment pas papa na biso ono sala ba salon mais lelo salon esali masute na bakaniko na biso il faut créer cette chinois atinda batu basala tirage na batirase tellement biso to yaka te mabanga wana ya etrenaki ya wande memi dommage donc photos tozwa nano makanisi to tia en place comme ça to sala rapide ba propriété la bakaniko na biso en fait que mambo ko ekomi la biso te mkolasi. Merci. Vous avez un message à ça? Exact. Ok. Oh, ninga le bien, ils ont merci beaucoup. Voilà, c'est Tindika TV. Donc, comme d'habitude, vous voyez qu'avec Papi Kamwa, c'est raté. Toye parce que mon conjamour a un peu moins de retard. Donc, il faut comprendre, il y a moins de retard. Na mon conja Kei. Mais naye juste pour dire Sabino que chef de l'État l'obéit mort la premier esclave de la population. Gouvernement au pays le gouvernement avec esclave. Donc ministre a sous mon condité. Donc ministre dans esclave il y a peuple. En commençant par lui-même le premier esclave du peuple, il est mon chef de l'État. Donc misala non se ko sala mawa. Problème nyonso oyo peuple congolais a kozwa. Il sera le premier citoyen pour intervenir personnellement et puis le gouvernement pour intervenir. Ils ont les Kambouatembete, mais ils ont le peuple d'abord. Azola ne la gamme sur le peuple d'abord. Ligne de conduite, on échange à thé. Tu veux que la spéculation est trop. Tu veux que la fiti est trop. Tu veux que la boudé douter est trop. Mais tu as une idéologie. On peut douter l'élo, on peut douter l'hôpital, ma soleil au banda. On peut palper, on peut changer maloba, yomoko, malembe. Et voilà, il a intervenu lui-même rapidement pour le dossier national numéro 1. Il a intervenu, côté à Bandundu, il a aussi intervenu. Donc, je crois, Bomoni, Ndenge, Misala et Bandi. Là, parce que Misala et Bandi. Master Bele Bayaki, tant que les salami. Baye, pouvoir de Bimisika, Maboulou et Bandi. Mais ce qu'on a eu pour Misala et Bandi. C'est une vision. Ayaki, tant que les boulous et Salamaki aye. Ce qu'on a eu, tant que Misala et Bandi. Voilà. Et je vous mets la tête, dans 15 jours. Il est possible, Zela et Zongi, praticable, Bataba, Congo, Boma, Matadi, Nengolingi, Pepele et Mbetolo. Donc, c'est naturel, hein? Ils ont voulu des bêtises, ils ont été au Bouka, sur une dengue. Et ça, partout, par inondation, même les États-Unis, même moi, ça, mais en tout cas, ce qui est important, que le chef de l'État a intervenu rapidement. Yemoko est sur place, à salir état des lieux, et puis après cette motivation, on va travailler certainement pour moi, il a déjà motivation. Et dans quelques jours, mais ça là, je suis là. Nous sommes ensemble, échange à côté, Tindika, check, Dengi Mayar, Montana, la Suède. On est ensemble. Moi, c'est Alain. Mabambote,
Mbote papa. Mokonzi mboka uti awa kotala érosion yo moni boni. Ola nga na sepeli makasi. Po nzela o eza lokwa route matati. Kote biloko nyonso euta ande koto basaki ba fufu ba makala vraiment ba population eza pénalisée mais nzela ebukani vraiment ne makola papa la biso komi auto sepeli makati to ntamina esengo mingi. OK, chance ni yo pesi po na carrière na yo abandi siko en tant que président de la République. Vraiment na to ntamina esengo na yebi ke makama minene ya malamu ekosala. OK, yoko baksa. Allez-y. Mbote mingi. Sepeli makasi tuyambie malamu tupesi wa bonne chance hapo tunena msala naye en tout cas tupesi kwa merci mingi kala bala ni tizobeba sana mo vraiment mon pays ça les lots vraiment merci pour ici président na biso makasi Tshisekedi zambe vraiment pas makasi. OK, merci. Un petit mot pour l'arrivée du chef de l'État sur le lieu. To sepeli mingi to sepeli mingi na ifo kan sapu banzele zebele musina téléphone kota stade vita zele bukani donc ndena zo kende boy kola beta sumako asale wa kan sapu nzela telecom zamba telecom zamba zele kubuka na makazi. OK, donc zele kita sumako donc yande mo batikuna atale o ipala kwa continuer nzela na nzela na yo bimakina propage zela mulai. OK, ndeko lobika bo ayoki déjà. En tout cas j'ai raisonné bien voilà. Oya sali ça va mais kuna ni susu na telecom zamba leader fonatop Congo todo répéter on comment le voir kazo réaliser. Non, bango da gouvernement déjà ils ont aussi là déjà. Tout c'est la maramasi kezo ya. Ça va hata la telecom zamba peuple les souffler. Na éviter so bazo ebisa ya so ndeni. OK. OK, c'est bon. On a donc kende kuna makolo lisiko. OK. Et yo kani déjà. Mon frère, Bozoka, talaka le chef de l'État écoute Mboka déjà ya Mwangana. Donc il a un grand travail à faire pour la Congo. Allez-y papa. Oui papa, la presse d'abord. Merci mingi Nzambe. Deuxièmement, merci père Nzambe. Nzambe pesi la pesi pour Nzambe ko ya yebu. Parce que ça biso te toponi. Comment on a évité? Comment on a ça patient. Patient Nzambe. Je remercie Nzambe pour la nini parce que pour Nzambe ko uti ko ya awa amoni makambo elegani awa. Bato batongaki nzela oyo ezaka pouvoir oyo esalaki mosala wana mais nzela ekatani parce que normalement il faut baprévenir bateresa canal ya malamu mpo bato baperde bandako boyeti maintenant bazoperde bandako eza malamu te baza na baesengo te biloko yango ebungi ndenge moto akufi te nzambe akomama quand même nape chef de l'état mbote soki azali alandela likambo oyo eza suka ebanda boye te ekobanda boye na suka nango mpe suki mpo ministre mpe akokata yango mpe akosusa nango te nde nazi boye ye alandela likambo oyo ye moko tire osila awa bato to bapede bandako oyo ye moko tala makambo mpe bandako nango mpe ezonga bie epakelo bandako ezonga bie bakotango mapango nano ye atala likambo nzela ebonga ezonga bien bajaponais batongi nzela bato batongi nzela polu nzela polu wana bajaponais batongi nzela wana tina no nzela ekatana te nzela polu batongi wana nga na taximen nakinda kuna nzela eza beto tisuku babenga bato baza compétent kotonga awa baoyo te yo boxi bango te yo boxi baoyo te na boyi te babenga baoyo babongi na awa oyo baoyi mosala na boyi bango te na bi ngo boyi babenga bato baza compétent soki bango nde na bi oui c'est vrai na boyi te na bi par rapport baoyo mingi baoboxa bachinois parce que bachinois batongi nzela mai 3 fois nzela mai 3 fois bachinois première fois bafissure deuxième fois bafissure troisième fois ndesi nzela mai eza moke lokola nzela bavelo kende mbudu otala ndenge mbudu esala mbutege kende mbudu etala kondima te te nasengi ya président de la république ngende le garant de la nation nasengi na ye boye ce n'est pas que tonyokola bato bia yeba ezoyokola bato te aza nde papa ya bana likambo oyo awa ebongi bato ya mayele batala yango epuis ti babanda babanda yango mpe esila c'est pas que babandi batiki na suka non non babandi yango esili mpe bafuti mpe na bato basali mosala mpe bango antuka papa na remercie mpe. Merci beaucoup. Voilà, le message est arrivé à chef de l'État sur le lieu. La CPL a coûté. Nana a coûté na mon présent, mais na monnaie de. La monnaie de. La CPL est présent et mon foyer passe à Misalo. Numéro 1, il y a République. Bon, il y a dit à Golobatro exactement. On a posé que Moussale Salem, Moussale Pessile. Où est la frontière?
Dans les bons. nasepeli mingi mpena ndenge ye moko président ye kotala mosala oyo parce que oyo eza route de matete nzela poko ezali nzela ekoki kozala boye te tosepeli mingi ndenge ye moko aye toloba teke nde ebandeli kaka boye obandi misala te makambo mosusu ezalaka makambo ya nzambe azomeka yo nano sala papa biso tovota yo bongisila biso nzela merci mingi en tout cas. Ok. Non, merci d'abord pour le président aye komona nzela oyo soki batiki yango boye ezopesa biso passe. D'abord premièrement transport tofuta transport mokie mais à travers nzela ebebi transport komi cher alors moto akomprendre yo te. Merci d'abord pour mokonzi ya mboka Félix aye se présenter amoni nde misala mpe ezosalama vraiment totoni moto nimi. Merci. On a un message maman. Papa message totalika ndenge koya moto kaka so Mokonzi ya mboka uti awebi nayokaka ye me natunaki yo est retard. Alors présence na ye esali yo nini komona ke ye moko chef de l'état quitte sur terrain akwesaka mindo basalaka njila ya kutosepeli alors po makolo tolemi kotama makolo taka na mwana na kuti msika cikoma ipe na lemi osouete nini na 5 ans na ye ya liboso ya kosala sona suete nini nzamba pesa ye kaka makasi makanisa malamu abongolaka biloko nyonso ebongwana ezala malamu tobiko malamu bala maleseka malamu. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je crois que la population a réagi par rapport à la visite de Mokonzi ya mboka na Libulu. Makamweza ebele Libulu nobeka wana te mabulu za ebele donc ababla misala ebele akosala. Mais le priorité de la nationale numéro 1 c'est que bakwanga yaka fufu yaka pondu yaka biloko alufu elekaka faut bien intervenir rapidement pour ko ravitailler Kinshasa malgré nzela msho ezali nzela ya bypass hein quand même on appelle la ligne principale faut bongisa rapidement mais ça ici bani déjà. OK. Yoka batuni bazoloba. La mère me de répondre ko éclaircir bino. Balobi ba réunion na Kingakati za ko continuer Kabila n'a pas signe de pouvoir na simanaye. Si le pouvoir on est bon drapeau Moïse Mbi est en terre bon drapeau de l'église naïe. Est-ce que l'accent il pas comme chef de l'état l'église. Azali autorité morale à FCC. FCC je crois longwe je crois il faut que comme recrutement politique. Donc d'accord le la moka et tout mais changer Masolo donc certainement il faut passer la réunion bazali na obligation bazali na liberté à passer la réunion à sangisa batunaye ou il y a FCC azana obligation ko bengisa bango pour bazongisa confiance na FCC la politique na bango ya bata FCC ça n'a rien à voir avec les pays ça n'a rien à voir avec le pouvoir en place ata autorité morale na bango on peut la moka alors ça ba meeting na it hein faut ça meeting na tout le capitaine RTNC ça la gâté malgré que vous avez la porte pour que non liberté on est l'équipe trop bon qu'il a fallu le temps trop mais il y a comme que pour ça l'impact donc on a été à continuer comme ça la meeting na à continuer comme le bateau le type pour expliquer la pique main la forêt équatoriale la vérité des urnes parce que là pas battu la pique main bon comme pas yawa là que la forêt équatoriale aïe c'est pas pique main vérité des urnes donc nous avons président honoraire Joseph Kabila azana droit na ye ya kosangisa bato na bango FCC pour basula mnenge ba kokumbela parce que majorité de côté na bango c'est normal wana etali bisoti ozomona azomona trop tozomona visibilité boyena boy non makambo bo mesani yangote eda mbala ya liboso ba président mibale vivant oyo alongwe oyo akoti bazali bango mibale na mboka isika moko mbala liboso Mobutu koti kasavubu na mboka. Mobutu akima tikipitu mo fele bakadogo baye. Joseph Kabila dako kota musée
anamuua Paulo de Souza ozambala liboso des présidents vivants dans ces camons. Non, tout le monde a monté, il y a un monde qui peut passer. Il fallait pas coûter, madame Binémité. Il fallait pas coûter. Il fallait pas coûter pourquoi? Oh, président, il y a une tenue militaire. Tenue militaire, il y a un bon soutien. Tenue militaire, il faut des échanges. Il faut mettre la bataille, tâche à minene. On a dit que nous zonkion. Et puis, il faut la quitter. Est-ce que tenue va filer à monter? Filer à quitter. Ils ont un drapeau RDC. Ah, oui, on a pas filé, on a un drapeau. Et puis, sur la qui se mille, il faut être un galon. Un grade. C'est un grade. Pour être qui général, il y a une gravité, et ça n'a pas de solution. Bemba par exemple, tenue militaire, j'appelle Bemba. C'est la formation militaire. Donc voilà, la spéculation, la rumeur. Si vous avez un bouquet, vous avez un bouquet, vous avez un bouquet. Si vous avez un bouquet, vous avez un bouquet. Si vous avez un bouquet, vous avez un bouquet. Si vous avez un bouquet, vous avez un bouquet. Tout le monde fait 10h05 dans l'anzela, na répondre. Mais puis nous allons dans le bouquet. Bouquet, vous allez prendre en charge kuna, besoin kuna. Nous allons vous faire bien avec des sucres. Au bouquet kuna. Nous allons vous un passeport, on a renouvelé le passeport rapidement. Nous allons vite faire en Belgique. Nous allons vous un coquille. Si vous avez un billet, on a dans bouquet kuna. Mais puis nous allons combattre kuna. Pas parce que là, on est monté. Et ça, il faut sentir que vous allez appeler. Comment tout le monde conduit, vous êtes des combattants, vous êtes là-bas, vous êtes allés. Alors, rien. Correction, la capacité. Moi, gauche et droite, correction pour qui n'a pas dit. Ce qu'on a fait, nous avons fait mon coco, tout est Luka, bouquet chukuna. On a une besoin en charge. Tout le monde a fallu, vous êtes porté dans la bataille la mouka. Na ba mususu bato sala suki ndenge ndeko na déjà baramoto général ayi déjà kutana fachi boye bango soki baramoto général kutana fachi ivo ngo bokechi na bokechi c'est sur la game mbunda pour sur les faisons là c'est sur la game mbunda na quartier 1 avant ça sur les na bo tsala menacé voilà libération voulais-je dire il y a des prisonniers politiques enfin les prisonniers en général. T'as beau intimider le chef de l'État, s'il vous plaît. Dans la période où c'est un combattant, il y a première ère. Oui, à l'obaki en haut, on ne prisonnier. Mais attendez, pourquoi me presser dans ma capuche de grève? Comment on a grève? Il ne faut pas le grève. Bon, on va pas Kabila. Ah, donc la période ère européenne, pour nous, il faut un dictateur pour diriger le Congo bien. Fati, son excellence, changer le problème, moi, face, moi, diminuer. On a la sango, parce qu'on a la mamelo, et ce qui change de moi dit, comme on est dans ma ligne, appelle moi rigueur, hein, n'est-ce que Moussa qui a dit, banani, receveur, fumbu, na sokoti. Donc, la monnaie bien mérite, chayawana, on ne peut pas aller on a ce qu'on a gaz trop, avec non, on peut d'ailleurs. Donc, à pépette, il y a haut niveau, trop de gaz. Tu vas changer, mais non, on peut savoir quoi Sokoti. On va recevoir comme il y a mon conacati. Fatima kota la moi rigueur, on a pas mon sango trop. Nous devons faire sa loi, nous frère qui dit on devons être prison de la loi. Il y a bimisa ngawadi. Dieu me nous on doit le battre. Dieu me kota la lobby. Vous avez réclamé bimisa so bimisa ngata la tika la trop mal libérer mais tika na yo. Pour imposer chef de l'État, tu vas dossier dans la prison. Il dit qu'à peine de bazar, pour d'abord, nous allons nous lutter, dossier dans mon boulot. Oui. Il faut pas la roue, pas planifier. Il y a bazar mbila, est-ce que vous avez la moussala, il y a mbila, dossier dans mon boulot, c'est la carte. Parce que la cas par cas, vous intimidez mon conseil mokate. Parce que la bandi bariguera, a bandi riguera, vous balokilaika. Bon moni, tu sais que benoni. Abo baluka. Abatamaki, baluba, boyena boy, yango na minoko na bino. Nous avons humble avec les makambo malé bolingite. Yango na ebite bozo lingani. Bozo lingani. Il faut tout changer. Bon intimider mon konzamboka te, les prisonniers attendez votre retour. Mon konzamboka ko bimisa bino. Est-ce que vous avez caché nyonso ba toni ba combattant IDPS?
baalo bakutu te babi ke mutu na biso combattant na biso mutu akomi président baza pio bavandi baozela bayiki bakobima kaka parce ezali prison eza makambo ezali lié na justice bazolanda cas par cas chef de l'état koya te kaka batemi liboso ya prison boye ale bino nyonso le mwana ntiemi tuzaleliba non maki mwana ntiemi abima na ye na ndenge ya évasion boyebi donc akokoya kosala ndenge wana te bazolandela cas par cas bakuluna bazali eza na bato mosusu bakobima te bata barécidiviste baboma bato bapardona bango bazongela bato bakotela baka na bango eya teke ezala kaka ngulungulu kaka ndenge wana kobimisa na bacriminel lobi bacrime ezongela kisasa mpona koétudie bozala tranquille attendez votre tour voilà tozokende malembe makambo ya Molière papa Molière balobi amake chef de l'état ayebisi azosala eloko te adoneki salaire mais non ye aza parlementaire dossier eza na parlementaire tozala babimisa majorité parlementaire po bazala majorité babimisi premier ministre ye azozela te sikoyo ye moko anome kabu ya premier ministre ndenge Martin Fayulu alobi kuna ke non balukaki nga bakobisala premier ministre est ce que eza na sens nani alukaki ye ils m'ont cherché banani ngoni il wana banani donc Kamere na président Félix na balukaki yo pas mensonge oyo na matadi yo na pourquoi balingo ba ipsoni on to pour ce premier ministre ya boyi ay besoin de pouvoir na ngai c'est de la honte ça et c'est la constitution yo mtu besoin d'être député mokote yo mo zelo za député mtu mi député ka yo moko na iside ay o solo ba esida yo moko kende kuna ba zela kuna chef d'état de la constitution bukango administration premier ministre na combien de députés aux en la majorité ça n'a pas de sens vous n'avez pas un mensonge mais on a pas en voilà donc papa Molière respect la chef de l'état surtout respect à rayo donc respect kolingate ba fils beaucoup on va ça réaction on a ça intelligemment parce que cause à la paix ils à la kanango peut-être Amélie moi copo déborder mouké a éviter les makamezalaka nous avons un chef de l'état à cause de la ligne c'est la liste la majorité parlementaire a nommé premier ministre c'est tout est-ce qu'il y a qu'on sauter te barrer nous continuer concertation de ça la chef de l'état ancienne a joué ma batunaye où est le problème il est qu'il y a Kingaka tu dis Kabila peut s'en ba liste non il attend le papa Molière moi respect pour ça la bien dans mon konzamboka parce que tout le monde sur tout est tout ça peut respecter mon konzamboka pour déjà la mère mène des bazar koto surtout ba to ba attaque et ça m'a Eric Nemale maman ça na obenga nga bano bono tumbi papa donc moi respect pour ça la bien papa Molière voilà ni le souhaite kali voilà matin fait le lobby déjà presque me remettre le lobby donc je crois la mère Mende azalaki na bino ensemble pour obtenir des éclaircissements et puis tout ce que tout le monde bolela ki trop tout le chef de l'état tout tournaye bakabiliste kaka boina boiza processus bon déjà tana kineki na libulu ko batela ki RTNC ba monaki azaki pemena Augustin Kabuya donc Kabuya déjà à côté le moko comme côté déjà après nous sommes comme 4 5 pour comme pouvoir IDPS hein pour ki ki asa sécurité te pembene bato kala kaka tolingi batasika te batasika baoya omoni bakabund comme baby pouvoir comme IDPS pour baluki baby bino mais beaucoup mesana isa ile kwa sika na Congo passation de pouvoir pacifique et bakonza mboka nzo mbale bazomo na quand ils veulent bazako yipo kuna tambola l'autre pas de tambola oh quand l'autre mona ba sécurité mais avec ba motard bazaka pa mokonza mboka za moko sécurité na epeza mabete azali pe mokonza mboka ya kala azape na toa ya sécurité pour ba sécuriser payer ma pepe exactement mais so comme tambola ba motard atambola de drapeau ya Congo ah là on peut me ramasser mais tant que azana moi dit moko na mibale ba kengela ye mes actes. On a un drapeau dans moko. Et puis pouvoir nzambe ya fachi. Il a pouvoir à sacrifice et mikolo belé. Pourquoi on dit? On a eu fachi ma président. Premier jour de campagne, faire une campagne intérieure, une campagne na Kanluka, mutadaye, na Kanluka. Mutakoya combattant koya kufa. Ngabia o bakoko.
babinzamba poniye mais biso poko tout ça la maçon tout peut s'appeler passage il y a pouvoir cadeauté il y a pouvoir la nomination au moins mon colo aso ba o ba nommé président nommé ba nomaka mutu na décret tout peut s'appeler numéro ordonnance wa tina ba taxi ba nommé OK pesa numéro ordonnance oh non bon ba évidemment ba lo barati merci. Mende na bino azali to bonde la bino ceux qui ba préoccupation azali n'hésitez pas au benga biso ba soutien na bino a besoin tilelo exacte que voilà ba comme la pouvoir unité ozoate ceinture ozoate chemise ozoate te tika mokonzi to sala makampo na intérêt général biso za biso na privé to za pembe bino to bocha na poids c'est important botika mokonzi na charge belé so ko si charge ta botika na charge belé ça va comme belé à kosala bibembe voilà tuna bade yebela wa Yerodia Mbutakizenga Ndaya Mutumbula on s'est pépé calé 4 morts consécutives certainement bon on peut mokozamba wa chalo boko Kizenga ayeba kité que un jour Fatia Okundaya on espère bien que chef de l'état on a concurrence té Okundaya to chama boko on attend de la paix la patrimoine ya corps Etienne Tshisekedi wa Mulumba moi c'est pépé calé pour tu déjà mon connaître qui fait verbe Okundaya Ndaya Mutumbula mokonza Okundaya pépé wana premier télé wana na monument ya football congolais donc pour mes athées Okundama en bonne de forme ningi salaka to kozala to sa ba reportage to la sabino comment ba reporter comme c'est que nous c'est le cas voilà merci mbote na nani na bino nyos vous êtes belé l'émission politique ba mbote mo sala bien té mais dengi maya la takate Montana na Suède président Nico Mais Katako na côté kuna micro zo benga Petro sala ka bien Mike Luzoladio, parti salé, ba foudre, ba choc à parti. A bébé sur le la tindiga, et ça va bien. Merci. Tokutani très très prochainement au Benga. Sinon les 4 te ba kilo malongeti. Sinon malongeti na olekati. Sinon moni ke mati mo tro leki. Strebi TV et Matisaka et Kitisaka. Ya te pone se mo olekana ya bongo na po wa. Onzela lino ka mwasi o suki mwande niti. Voilà, te faut le mabetali mboka actualité politique pour l'intérêt général. Bye bye. Une pour les meilleurs. Nico Business Corp number 1. Le fait Chéri Salem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Mituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya ma miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a mon toka? Putain.